mbote bande ko balandi de comme moi puis de message pour la bus na bino Nicolo tu te ko le dese ma comme gouverneur au bus pour le belango de près Laurent Batumona Jérôme Mulumba Jatilingo Bila Néron Mungu bakandati les plus frappants la vie de Kinshasa mis ba congolais afisé oh Magloire Kabemba Maître Raphaël Kibuka ko na ngaya to comme wapi Borolanda bomo nini et la ville de Kinshasa Maître Songa Raboui tant beaucoup voté tant beaucoup ça va candidature oui ba ville de Kinshasa état oyo batikeli bino batika ko likolo na se 2 heures au Panzana pour ba Kinshasa c'est là bande on a biso ya Mbujima ikuna Kasai oriental mboka wezanga mai na courant bande ba gouverneur bande ba kota ba commissaire spéciaux mboka ti lelo mai na courant za karate OK kuna na Kasai normal Chikapa Mweka Lwebo même problème OK kuna na Kasai central Kananga ba problème ka mona sapo gouverneur nini encore aussi ba problème la carte ya Congo na biso Borolanda liste de députés mais la biso to comme wapi ils sont libres bande ko tout alinga pesa makanisi na yi pour la projet na yi ya malamba pour les balangaye la de comment besoin on a biso pour na bino ba candidat gouverneur nyoso candidat nyos gouverneur de comment besoin pour na bino na wana pour na analyse mboka na biso oh lobby ndeko Félix Tshisekedi ba kutana ndeko Kabila pour na nini ezaki médiatiser pour na nini ba kutani baza binemi tote te ndeko politique za ndenge ngwana politique za makofite mboka pour que les liboso faut sanga to za mboka pour que les liboso on ba bitumbate za ba mitu ba idée to sangisa ba idée ba wana to sengi bo analyse ya mwana mboka décoloniser nini ba bombeli bino mukolo molelo mbote honorable mbote Didier Kiku mbote nayo Epenge Fofana mbote na balandi nyoso tout ba bazolanda biso à travers le monde bino bandeko bozolanda biso na Goma mbote na ndeko nanga Kambale oyo a co-représenté parce qu'il y a créé déjà Claire Tokomi Wapi pour na Goma avant qu'il y ait autorisation. C'est comme ça qu'il y a surprenant biso na terrain afia ya Goma tolingi to beta mwa masolo muke lobi to kendaki na jardin zoologique bisika ba kotonga ko sala constat parce que to travaille ka ndenge wana na minute oyo le colonel qui a la tête ya construction a uti kozala na biro na biso ba bengi biso maintenant tokutani na été tokukuta na ekala te toyoka version ni ya kopesa parce que tokoteleme la spoliation ya biloko ya leta ndenge moko tozoloba Claire Tokomi Wapi eza mpona kokonsolider bon moko famille kopesa na ba information na kotelemela banti valeur eloko nalobaki ya makambo ya mwana mwasi oyo komona ye Michel oyo ayaki kosala bisala awa après akomi bilobaloba okosala eloko wana te totika yo abandi lokuta Eliezer akendaki pana nayebi atanda kuna bino wana musala nanga pona kozwa mwa buzz ayebisa bato pe ndenge azoloba wana et je continue à insister que dossier wana ya Gladys tokolandelango à la loupe jusqu'à ce que mutu na mutu ako répondre na ba acte na ye. Et ce que nous attendons de la diaspora, ce n'est pas le banditisme. Ezaki Jacques Boerte. Yangana koloba na bato. Même to ko pesa na makani, to pesa na makanisi, to sentir quand même que oyo akomi azamu to apoto. Oyo azamu to apoto te. O penza za évoluer, o penza za évoluer te. Ne faut pas que la médiocrité apparaisse. Na makambwa mike eza malamu te. Parce que le Congo a besoin de la participation, de la contribution de tout le monde. Batu misusu o biso tozo telemela ezaba o basala combat bas komisango cop ko sila te il faut to sala boy cop ko sila te parce que nazo mona batu batandamia e muyibi on ne va pas accepter de soutenir un voleur na tuni mutuna moko to banda ne bandeli mutu a volé to banda ke akia volé na Genève akia volé na Genval akia volé na comme ça tu établir responsabilité par rapport au vol et bango bazaka muke basakrocher na o bango bazalaka batu ya batu yango na loba na bango boye bobunde la batu na sima boye to bundeli ekolo naza mutu na uta na tribu moko balobaka mwana kobela mboka ekobela tokotika mwana kufa
tolobela mboka parce que mabele babota kangote moi non ko bota mususu. C'est le principe. Et j'insiste pour dire une chose. Au moins moi non bota te au koyo qu'il a pas cité. Biso arrivé à Félix na pouvoir et ça fruit à sacrifice na combat na biso sur terrain. Fruit à sacrifice na combat. Batu bakufa wana tozaka na bango. Ba o bakangama batikala ti lelo tozaka na bango. Et quand il y a une telle victoire, d'abord problème nanga ezate que ceux qui ne lobby Joseph Kabila kendai kotala Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Na oya. Ceux qui Tshisekedi akendaka kinga kati balinga baloba ke voilà que ko pesa rapport. Joseph Kabila, ancien président, a longé na kinga kati akekotala le président de la République en fonction. Et pas naïe. Basololi na simanango balié. Et j'ai dit à un frère qui m'a écrit, il m'a envoyé un message bien, parce qu'il était calme, il était posé, c'est un message poli. Et j'ai eu à le répondre, et pas au comment. Basala kaba débat nengwana, débat d'idées. Alors bi, ne kweleze, neni ni binomo kondima, continuité, il y a tout ce power. Na lobi, tout ce power ngo depuis bimana diaspora. Na habité ce qui finalement qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous pouvez me dire clairement qu'est-ce que vous entendez par tout ce power? Bango Bazakuna, avant Kagame, comment était le Rwanda? Le Rwanda était sous l'emprise du Congo. Mobutu Azo Sala ou la Lingi. Jusqu'à Kotinda Batouba qui ne connaît pas un chef de l'État. Mobutu Sala tout en Afrique. Mais Bango va s'organiser. Le Lombo Kanabango, ceux qui ont été bopet, Makamounion sont bien. Kagame, c'est un démocrate. Ce n'est pas un démocrate. Kagame est un dictateur. Mais, biso dozaka komile la kosalaka l'apologie ya Rwandais. C'est tout ce qu'on a dans la bouche. Heureusement que Félix Aza, pas seulement un Congolais, mais un Congolais du centre. Moyen babambaye nini ya ki Rwandais zate. Yango va comme bon. Azo continuer na tout ces pas. Tout ces pas c'est quoi? Donc tikala ba Rwandais combien va sala ba vidéo. Ba Rwandais combien va sala ka ba vidéo pour dire quoi? Et nous-mêmes devant une opportunité que Nzamba paie Siliso. Nous avons fait des émissions. Tozoro ba que jamais munoko ya nange ko bimisaka kombo ya Félix to ya Martin Fayulu. Mais comme par miracle, Nzamba Sungibiso, et voilà Félix est là. Au lieu de vendre total, même s'il y a des erreurs, na processus, il y a accession à pouvoir. On peut corriger. On peut corriger. To solo li ceux qui tozana posa mbok et non attiser le feu parce que tozana posa ko sala babeuse. Mais attendez. Ce discours que je tiens, c'est ce que je tenais, c'est ce que je tiens, c'est ce que je tiendrai. Ngai nalobaka nazaka mutu ya mutu te yake wana mutu a Félix wana mutu ya Katumbi wana mutu a Fayulu mais finalement les leçons qui Félix a trahir et Katamboli nenge biso to la kaki peuple te mais nous allons les combattre, on va les combattre, ne vous en faites pas, mais il faut que les combats soient basés sur une raison quelconque. Oh, continuité, tout c'est power. Bon, tout c'est power. Moi j'étais aux États-Unis. Bande konanga bagari wele bakolanda. Tangu tozo kende kokuta na ba responsable. Baloba na bisoni. Qu'est-ce que la diaspora congolaise a kosala? Parce que ba Rwandais ba vandi ça 1600 na États-Unis d'Amérique. Ba vandi ça penza 1600 dans la diplomatie. Ba vandi ça 1600. Et biso toko sala nini pour que to bongisa tant soit peu makamule biso teto tikali wana oya leki ceux qui te moni mutu azuli kama ale to komi ba camarade na ye to sali ba vidéo wana m'as-tu vu? Quel est le soubassement? On combat contre quoi maintenant? Là, on combat contre quoi? Yango moni bato ake même na préfecture na France pour na bazo maloba. Il y a un ce n'est pas que Félix a le but de battre sur l'avion na Kisasa.
bazalaki kuna na oya Joseph Kabila qui est la chef de l'État basololi et puis abimi ok mais ce qui Félix a kendaka kingakati elingaki inda mais je vais attendre to ka ba commentaire ndenge bobimisa ka ba information aux autres sentir que information ils ont un soubassement de mon côté parce qu'il y a mais il y a les gens qui sont intéressés par ça. Balanda Kango Penda. Et bien, comment on a comment on a tindelinga ba vidéo. Tala, atindelinga Michel Lumumba, atindelinga Boy. Batunyoso, tout le monde a tort, seulement toi qui as raison. A lobby. Michel Aebinga, place à Zay. Aebinga Tozakana Michel na Chantilly. Je l'ai dit ici. On a eu à échanger. Ngai na yebi degré a ebani na Fayulu te. Tona Félix était. Mais ngai na yebi Martin Fayulu. Martin Fayulu a ebinga. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi na yebi et pas ebinga. Et quand je vais dire quelque chose, je dis en toute responsabilité et c'est vérifiable. Na sala kamatu vite. Toute communication to ko sala actuellement. Il faut total là. Ça va dans quel sens? Ça va profiter à qui? Toute communication. Et donc il y a un sens nini. Et ça va profiter à qui? Ça nous avance ou ça nous bloque, ça nous recule. Martin Fayulu, à Sali meeting na Butem. Batou plein. À Sali lobby na Beni. Batou plein. Les locaux à la Goma. Batou plein. Meeting wana Fayulu a kosala ngo pendant combien de temps? Et pour quel objectif? De comment quoi azali ko komelanga? Félix a kosala une année té. Tozo zelade. Si vous avez un plan, Yakobo Maye, Bobomiye comme ça bolaki si bisoni ni bosa. Si vous avez un plan de déstabiliser davantage, même Mandou qui wana au lieu de tirango, Félix a kosala une année té. Ba def na lu. Tout ce qui est comme sécurité à l'Est, parce qu'on a posé à Mandou qui voit expertise militaire. Bino batuza kana. Na lobi na bino pe na lobaka na bino bo vanda. Et puis boyo kaka Sonia koloba makamususu. Parce que bolobango na Kabila tozela bilombe to monate jusqu'à ce que mutu yemoko a rendre tablier. Ala kisi bino ke wana mobali azate. A rendre. Alors je pense que moi retenu dans ce que nous disons. Lobi na yebi saki bino pour la nomination oya ipen na lobaki comité de gestion wana ils ont nommé dans l'informel. Sur le plan constitutionnel, j'ai un professeur constitutionnaliste. C'est un professeur ordinaire à Paris, Alphonse Makengo Nkutu. Azalaka président ya jury. Nanga oya azalaki président ya jury. Il y a défense nanga. Tant que vous avez la nomination, il y a gouvernement, on va gérer, va faire courante. Un gouvernement démissionnaire ne peut pas prendre de telles décisions. Et la décision est venue de qui en réalité? Et quand on dit qu'on prend des mesures conservatoires, on ne doit pas procéder à des nominations. On peut désigner un intérimaire. Ça, c'est mon professeur Jean-Denis Kassé. Jean-Denis Kassé, qui a fêté son anniversaire hier. Joyeux anniversaire, mon prof, bien qu'en retard. Mesures conservatoires, jamais qu'on débouché na nomination. Et qu'on débouché na désignation, il y a un comité provisoire. Je pense que c'est ça. Mais bah nommé. Il y a un peu de conseil. Et ça là-bas, oh, bah, côté, tu es bien dans la côté élité. Parce que Congo n'a pas de copains continuer kaka. Les profs pèlerins qui mwanga. Tant que comme recteur, bisonio sotobeti maboko rigueur à modèle loi. Mais on n'a pas compris, moi, que Bétier, tant à comme militant peut perdre. Militant, vraiment, militant. Et comme il y a les bayanke batumsusu batanga classe basili sa bango bazaka kaboy. Autant de sciences politiques,
au la relation internationale, au la sotini na UPEN, au kotika la te, au la ngote pona au comme garde du corps. Je n'ai jamais compris moi tant. Na compris na kati. Les leçons qui na UPEN, ba conteneur ba lobaki ba kolongola, ba tika ngo salité modèle loi. Salité. Tout abandonné. Ce qu'on peut venir qui bat, au lieu de bondir, c'est le mon côté. UPEN wana basi bateki bandamu namu côté que to ko faire louer. Tala immeuble. Moko wana biso to zaki wana to zotanga. Immeuble moko ba banda ko tonga. Etelema mbongo ekenda wapi? Basimba kango lisute. Et nous allons marcher comme ça. Le professeur Pellerin Kimonga, il est sorti par la petite porte. Donc, comment porte ya mukeboyi? Biso a tozaka na mo a dire te. Oko kendo déposer dossier au sali ko banda Jean et Tina et 2. Ba moni parcours na yo sans corruption. Au sali li mutu na yo. Temba kozwa yo te parce que ça monte en opposition. Parce que ça monte en opposition. Le lo awa boko lata yu de pes ou bien on continue na PPRD. Na moni ba ya moko ba sali structure moko ba lobi toza a bande kwa cash, bande kwa lamuka na bande kwa PPRD biso ezali kama moka ba aventurier mibi. Baza bato PPRD. Baza bato PPRD baza ko sabato. Baza bato PPRD. Tellement que balingi ba la transhumance politique obis bino tango bozaki koyemba. Toyebi ba bande ko moko bazaki memba coordonnateur bani na UPEN wana. Ba miko misaki ba kaporo ya PPRD ko sakanati. Wana sko modèle ni. Et nous allons laisser comme ça. Ba ce que le bina mutu muhibi okosi to fin eza ko finga te. Bazol gande ko ko sabato. Nazo suki sana dossier ya ba candidat gouverneur. Et il y a quelques candidatures qui ont été rejetées. Je retiens 3. Kolomoni na Lomami, Jamba Manissa na Chopo, et puis Justin Bitakwira. Tango zomo na nenge ba bwaki si ba candidature wa. Siko na zomi tu na grand-mère ya Bitakwira ke wapi. Pour moi mobile wana na mona te. Il s'est attaqué à tout le monde au nom de sa grand-mère. Lelo grand-mère na yo weshuwe na nani grand-mère na yo bango wana bazeli ko rejeter wana ogenelisu ko funda nga parce que bino bo umela kate grand-mère na yo ezaki ko bimana munoko na yo moko polo bilo comme on a procès contre Eliezer dans son émission de telle date il a déclaré que ma grand-mère mais grand-mère tout ça na ba vidéo ya grand-mère siko grand-mère a kewapi ba geraka ba faire de l'état boité yangona ko senga na bande ko nyonso baza proche ya Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Cette fois-ci basa l'enquête de loyauté avant ya kozwa mutu. Awuta wapi? Asala nini? Asala kandenge nini? Est-ce que akoti ko mema mukumba ya l'état? Je pense que c'est ça. Ce qui est ça limité bon. Na évité tozotala son cabinet sort. Après son cabinet, le gouvernement sort. Tokotala bilonge ko bimawa bane ko bako tunanga pona nini ezo ko mera gouvernement ngana éviter soki pona ni na éviter na lobaki na bino awa ke soki ki muto ako se plaindre lelo même soki Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi a fait l'erreur ya liboso tokotia na mutu c'est la diaspora na lobi boui même soki a fait l'erreur awa ya liboso tokocha responsable c'est la diaspora bokende na oya j'insiste toza awa na kisasa le chef de l'état est géré par la diaspora pona omona la diaspora kana na zolo bawana soki Canada te Belgique soki Belgique te France soki France te Allemagne donc soki Allemagne te États-Unis c'est la diaspora de bazali ko gérer le chef de l'état Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi ndeba oba mona kaye ndeba oba liaka naye ndeba oba zalaka naye. Mais nous allons voir quelle expertise. Mais ce qui m'a fait mal, c'est quand cette diaspora-là a bloqué bande qu'on a bakutana na été muto afuti billet aye awa. Bo futele billet te. Ayo ika ke changement koti na mboka ye awa. Pona kutana na ye bisa ye ataka mo elo. Bo bloqué ye. Bozo privilégier batu na bi. Et comme cop.
et Comicop. Jusqu'à aller dire que moi ça fait plus d'un mois nakota biloko wana Facebook te kolanda bato wana tika bango bafana mais yo za mutu nini yo pe kende kovanda et nyonso to ekozongela biso je l'ai dit et puis nazokebisa bato omoni bato tu ya kabila oyo tozaki kofinga naloba na bino presque tout le monde c'est la diaspora bamende ba diaspora bakimuta ba diaspora banani lisusu basheo kitundu ba diaspora tangelanga Emmanuel Ilunga diaspora, je suis le premier à le recevoir. Il y a une mission à candidat président de la République. Si il y a un commis côté Azawan. Donc, aux hommes, diaspora. Et puis ceux qui bossent, conséquences, c'est la Kabisu. Bon, baby, si conséquences, c'est la Kabisu. Ah, on est au Koloba. Ah. Même ceux qui attaquent les lots Félix, bah, on n'y a pas de Kolo. Parce que attaquer Binote, parce que Bino vous a bandé qu'on a ban. Vous a bandé qu'on a ban. Vous avez diaspora, y compris lui Félix. Mais je pense que la meilleure façon de faire les choses, ce n'est pas bâtir un poste one, au moins que Moutounion soit un vieil. Mais jouer quand même un rôle qui doit aider le chef de l'État. Je pense qu'il y en a ceux qui s'en ont pour tout l'unité qui est de plénière. Yamakambu. Le gouvernement et Kobimatangu Bako Linga qui va étudier Nini. Même quand il y a Félix a sa étiquette. Oui, mais a sa étiquette. Nana kolongo la étiquette. Ce qui a sa étiquette. Donc, pour finga, n'a qu'au soit en entrevue, ne kolongo. Créer des incompréhensions. De kolongo. Je pense que nous devons sortir de là. Bobo sanate parce que RDC monde. Eza elo konanga, eza elo konayo, eza elo konabiso. Mutoye bisayote ke eloko wana eza eloko moko te eza Pauline Lumumba eloko moko te etali pe bikolo te ezosala pe politique te RDC monde etali pe bikolo te parce que mboka tout tolakisa bino bandundu ndenge ezali tolakisi bino lake kamisendu na Kikwit tolakisi bino babisiki ebele tolakisi bino na Chwapa tolakisi bino Mandaka tolakisi bino babikoro tolakisi bino Chikapa, tolakisi bino Kananga, Lubumbashi, Goma, Sud Kivu, tolakisi bino partout. RDC monde. Moutako sayote, ceux qui ont dit que lobi mabe à RDC monde, ezaba yaya wana babanda makambo yake. Nous allons faire fermer ça. Babosa na que c'était blindé. Si bango nyonso bakota mai. Botera bande konanga tout. Bobo sanate, j'ai fait un service à charger bar 25. Pour le moment, Zouabilo pour bar 26. Quand un Congolais quelque part, il faut le reconnaître. Mbote mingi pona bande kuna biso. Et puis na ba client na nganyo sa GFM service. Na ko remercier bino di susu. Na ndenge ka bopesa ka confiance. Na inalo bakaka information na biso ya sikeli bar 25 esili. À partir de lo lundi le 18 to bani ko Zouabilo ko ya bar 26 batu nyonso oyo basala ba client na biso batu ope nyonso ba communal ba client GFM service te na sengi na batu nyonso o basala besoin ya biloko na bango koma malamu na condition mo wa bien ba mituka na bango ba oyo nyonso basala nango to bani ko za biloko bandale le 18 février pour te charger le 10 mars. Donc on a sengi na ba client nyonso ya GFM service bato penyon nanu ba kumna ba client GFM service te nazo senga na bino ke bo adhérer pa na biso et puis bo za jamais déci eza GFM service eza musala biso salaka to lunga pe to pesa ngo honneur quand même yango naza ko senga lelo le 18 lundi à lelo to bani ko zablo ka bar 26 donc ba client nyonso batu nyonso ya mboka Allemagne ya mboka Bundes Mobimba partout bo ali GFM service abani ko kongola biloko na ye pour na départ le 10 mars batu nyonso baza na Île-de-France GFM service asenga na bino ke to bani ko kongola biloko na mboka Limoges toza na dépôt na biso kuna ba onso baza aux alentours ya mboka Limoges na osenga bo pesa biso sous confiance na kati ya Lyon donc Lyon Mobimba ndeto baboye GFM service na kati ya Lyon biloko ya GFM service ezotambola na kati ya Lyon
obenga biso na kati ya Lyon ba numéro na biso ya France ya Lyon to pesa bino ba directive nini boko sala po beaucoup na ba responsable na biso na kati ya Lyon. Donc na kati ya Lyon tozana maman Julienne, tozana frère na biso Engambe, wazana nganda na ye wana bino so boyebiye. Donc tozana des responsables na kati ya Lyon. Donc bopesa biso confiance ba tout bazana mituka na bango o balingi eza na VIP ndeka toto la kisabino film moko awa ki mutatie car na ye atie ba bilamba ya magasin na ye ba produit na ye tout et kosi na kati ya voiture na kati ya VIP et que donc on a zo senga maman batu ya Lyon bopesa biso confiance na batu ya Chalon ya ba Dijon bopesa biso toujours confiance kuna pe responsable na biso ya Ali so ka bo bengi ba numéro na biso ya France to pesa bino ba contact wana nyonso na kati ya Mulhouse des gens des popé a dit déjà kuna pa mpang na biso Richard et puis na association na biso ya Ali kuna kati ya Mulhouse donc naza ko senga batu nyonso ya Mulhouse batu nyonso aux alentours ya Mulhouse bon pesa toujours j'ai fait service confiance to bani za ko zwa biloko pona départ ya le 10 mars cha links eza ndeko na biso popina na kati ya grâce mo bo pesa popina confiance ye mtazo zwa biloko na biso ye mta responsable ya GFM service na kati ya grâce nde tozana mama Françoise alimbisanga parce que tala kaka bato on peut balege belé et mo pe na bobo sala na grâce eza mama Françoise pona mboka ya Autriche na Linz eza mama popina na kati ya Vienne tozana ndeko na biso Dani azali wana bato Autriche nyonso bokomisiko complet toutes les grandes villes tout ba dépôt na biso donc dès que vous pesa biso confiance na bar 25 vous connaissez toujours pesa biso confiance na bar 26 mo siko mercredi na kati ya Bruxelles to tia dépôt na biso ya liboso aux appels na Verviers donc bato à Bruxelles vous pesa biso confiance na olaksa musala na ngandenge za la pe bo sepela ba o nyonso balingi mutu musa okemba matadité ko kene ba bon maté j'ai fait un service ali au pesca car na to tia na conteneur to sololi ti o zongo na kati ya Kinshasa club to komi wapi tozali ko enregistrer ba candidature bientôt là to ko communiquer bino ko benga biso boko komela biso to ko tia numéro spécial pona makambu yango to ko yebisa bino ke na mboka boye tozana ndeko boye na mboka boye tozana ndeko boye na mboka boye na ville boye ainsi de suite. RDC Monde, on doit consolider la famille. Pendant que bato bazo luka ba division, biso na bomoko na lutter contre les antivaleurs, biso na kacha kopesa na ka ba information. Merci mingi bande ko balandi de comment vous tout la analyse ya mona mboka décolésé et comme ça biso passe pe mawa makambezo na ba université kuna ba comme économie vous qui n'a pas explication na wana bola na mwa muke mouvement banduki nini wa meli bino mbote na balandi nyonso ya magazine tokomi wapi mouvement bandoki eza toujours présent lokola bandoki basili nanu te en tout cas biso moyen tola la pongi to kanga maboko eza te ici tolati déjà kazaka to comme ma charge ya ko défendre mboka na biso merci na invité permanent toujours ya magazine tokomi wapi yo ofandika na ndako otuna kaka mais tous on a besoin de payer parce que bolobaka chaque fois boyambaka mutu moko ye aza invité permanent parce que toza wana pona to tuna kaye ndenge nini to lamuki mais ya yo pe eza nini ozozanga nini po yo pe oya ba porte eza ouvert lukangai lukande ko Didier Kiku luka magazine to komi wapi porte eza polele parce que eza te ka ye moko to yambaka ye po aza permanent pe aza na bolingo ya mboka na ye yo mutu place ofandi ko juger te ko critiquer te mais yo pe yaka bakisa oya yo ndenge bomoni ndenge zo etekami ezamba liboso te parce que soko outil du commerce mupanzi ya jardin bomoni kwa na ndenge etongama ndenge nini to le tilelo eza ndenge nini bomoni descente na ye ndenge aza toujours yaza na parallèlement pona kiso pour te bobenga place nyonso parce que magazine to komi wapi eza proche na population musala oye ayebana oya salama yango wana yango bomoni place nyonso aza député ya terrain bino boza kuna na kati yo pesa o préparer descente na yo benga magazine to komi wapi to ko accompagner yo komi tuna te pour kaka ndeko Eliezer pour kaka honorable Eliezer akendaka soki babengi tozo la part na yo toza toujours na club to komi wapi
ngai epenge Fofana na sengi na bino yo mutu o lingi o contribuer d'ici là ba bureau il faut efungoma mais tozo tout na mitu tozo tungisa ndenge nini ya ko s'organiser pour na ba loyer surtout ba garantie ya ba 10 mois oyo mwana mboka kokonya ngalobaki ekiti mais ti le ba zora ba 11 mois ba 10 mois tina nenga ke na parlement yo mutu za na ndaku oyo za komituna ndenge no contribuer na club to komi wapi soki oza na ndaku na yo oza na petit studio na yo parce que il faut eza na 24 communes ya Kinshasa boyi ba commune ya biso eza minene na ba province nyonso 26 provinces na poto partout na diaspora mutu tout alinga za la représenter ya club to komi wapi soki olingo contribuer peut-être opesa biso bureau benga biso na ba numéro na biso yango na beti sete club to komi wapi kala mingi te ezo démarrer moi ba retard eza pona tozo préparer mbangu te mais tozo sa mambo avec préparation. Merci na balandi nyonso ya magazine to komi wapi. Merci na bato nyonso balandi club to komi wapi courage na bino. Mais nazo tout na docteur Mogijo. Yo pe na Kasavubu na lingi keno club to komi wapi ezala wana. Yamba ngo benga biso to s'organiser. Bato nyonso na lingi pe na wangata na Pacifique nazo benga na PDG 36. Yo pe olobara tolobara te tolobi na lobi pe na PDG Kabuya les stars ozolanda ngai PDG Kabati aza toujours présent na sengi na nyonso balandaka biso club to komi wapi ezo démarrer JFM service toujours comme d'habitude o salaka eyebani congolais nyonso o alinga tindelo konaye information déjà ezali ba numéro déjà ezali bobenga JFM service. Merci na balandi nyonso ya magazine to komi wapi. Merci. To sukisi be wana ndeko. Lelo to loba mingi te bolandi bino moko conscience ba congolais to sangana ba moko mais bobo sinate partenaire émission JFM service o to linga sele comme ana nenga bien bobo sinate mo na mboka JFM service azana ko na bino. Ndeto ko tene moko mwana bitika ete nzambe abate la bino kimi akolo ezakata maboti la bino to ko tene moko mwana bye bye.